صلوا عليه شفيع الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Verset oyo touti koyoka ezali koloba soki olingi nzambe atombola yo na niveau ya likolo, salaka prière ya butu, salaka swalati lai. Po swalati laili losambo ya butu etombolaka mutu. Lelo nalingi nasolola bino à propos ya losambo ya butu pe na présence d'esprit na kati ya losambo. Na ba video ya liboso, na video ya liboso tolobelaki ndenge nini ya koyeba soki losambo na yo nzambe andimaka yango to andimaka yango te. Soki olandaki ba video wana oyebi deja ke losambo na nga eza na etat nini pe ekotinda yo otambola malamu. Po mingi balobaka kaka nzambe ne mutu ayebi losambo oyo endimamaka na oyo endimamaka te. Biso topesaki ba experience oyo soki osali yango yo moko pe okokoyeba etat ya losambo na yo. Pe sima video mosusu oyo elandaki tolobelaki maye oyo ya malamu losambo ebendelaka mutu. Na ba video na biso mosusu tolobelaki wana soki olandaki yango. Donc ndenge ozali bongo ntango ozali kotambola yo moko oyebi ke soki nasali losambo na kozwa bolamu boye boye boye. Na yango lelo oyo tolobela prière ya butu na bolamu na yango pe tolobela présence d'esprit na kati ya losambo. Po ezali na bayike ezalaka na bango pasi pona kozala na présence d'esprit na kati ya losambo. Or ezali eloko ya malamu na kati ya losambo présence d'esprit. Sino te losambo na yo ekozala na niveau ya se. Pona kozala na présence d'esprit na kati ya losambo ezali nango eloko ya mystique te. Ezali kaka ba effort personnel. Tango ozali na mokili kanisa kaka ke mokili oyo tozali ezali pamba. Mokili oyo tokokende yango nde ezali malamu koleka mokili oyo. Pe mokili tokokende yango ekowumela koleka mokili oyo. Alors, pona kokende mokili wana passage nango, passeport nango ezali losambo. Ezali prière. Siko prière malamu oyo ezali na présence d'esprit. Soki ozokanisa eloko wana ekoki kobendela yo ozala na présence d'esprit na kati ya losambo po yango nde passeport ya mokili wana oyo tokokende pe ekowumela koleka mokili oyo. Tala na mokili oyo ndenge ewumeli. Siko mokili wana balobi ekowumela koleka mokili oyo. Soki orate yango ezali pasi. Passeport nango losambo oyo ezali na présence d'esprit. Wana ya liboso. Ya mibale toujours Atola Ahmed, toujours Moula Ahmed Nargi na Atola Bahjat bango mbale bapesaki mateya oyo. Kanisa soki président de la République abengisi yo soki ezalaki na butu mobimba okoki kosala insomnie okobanda kokanisa akopesa nga nini ya bolamu to akopinire ngai na nini ya mabe. Présence na ye ekokota na kati ya motema na yo. Présence d'esprit ekozwa image na ye etie na motema na yo. Sikoyo soko kanisi kaka nzambe punition na ye eleki ya président. Nzambe bolamu na ye eleki ya président. Mbala moko présence d'esprit ekokoyaka yo na kati ya losambo ntango ozokanisa bongo avant obanda losambo. Tant que vous allez comme ça l'ablution, banda kokanisa eloko wana. Malembe ekobendela yo présence d'esprit.
kanisa soki mokonzi moko alingi kopesa mitingi alobi bato nyonso bakoyamba ye na nzela ntango azali koleka wa bino nyonso bokomi na présence esprit sikoyo mokonzi wana azali eloko te devant nzambe soki ozali kokanisa bongo okokóma na présence d'esprit moke na kati ya losambo. Eloko mosusu Ayatollah Bahajat apeselaki yango conseil ezali na ntango ya losambo soki olingi kosala losambo kanisa Imam Zaman oyo azali imam de l'époque sala kaka ndeti ye mutu azali kobima prière to luka batawasul oyo ya ye ya mikuse parmi batawasul na ye otanga yango avant obanda losambo ekoki mpe kobendela yo présence d'esprit. Mais conseil ya malamu nde ezali effort na yo moko mpona présence d'esprit mpe kotika yango te ya kosalaka effort wana mpona ozala na présence d'esprit moke ntango ozali kosala yango moke mpe expérience wana ezali komata mais soki otiki yango expérience wana mpe ezali kodiminuer c'est-à-dire osalaka effort à chaque fois ozalaka na présence d'esprit na effort na yo moko mpe osangisi yango na quelque baconseil oyo touti kopesa ya baconnaisseur na biso oyo baleka. Nzambe alobi na verset oyo ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. verset oyo touti koyoka ezali koloba soki olingi Nzambe atombola yo niveau atombola yo makam esengeli otelemisaka prière ya butu po prière ya butu etelemi etombolaka moto. Kutu Ayatollah Bahajat na balivre na ye ya métaphysique azali kokoma soki olingi ozala na principe moko ya spiritualité esengeli na yo osalaka mingi prière ya butu. Après na prière ya butu wana otangaka Coran avant pembeni ya fajir. Pona nini? Coran ya fajir ezali na batémoin kouta na verset oyo أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. otelemisaka losambo ya butu otanga Coran pembeni ya fajir selon Coran verset oyo toti koyoka pe otangaka ziyarat el anshura ezali moko ya ba principe ya tahzib nafs pe ya ko sokola mutu na kati ya spiritualité. صلوا عليه